nyonso bozolanda Stéphanie La Rose na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show, les belles dames. Ozali ndako na yo, bienvenue. Lelo na ye awa kolakisa bino ndenge na gardaka brésilienne nanga ezala kitoko ezala pete pe bima toujours que ya sika les belles dames nde na sokola kango comme na expliqué que nde basala ka chapeau les belles dames soko sali chapeau na yo kotika mo kaka bongo te ke vanda na kaka bongo non il faut toujours que sokola brésilienne parce que so tiki brésilienne bongo bima ka solo makasi les belles dames ba comme même ko kipo bon tuna ke ah yango wana solo zo bimiza solo nini yango lelo na a kola sabino secret na nde na sokola kango même ceux que allez chapeau même ceux que allez plante na sokola ngo kaka ndenge moko na la sabino lelo comme dans la sabino qui est brésilien on a déjà pour sokola on nebi qui dans before and after ou ils allaient avant pardon ils allaient après er na sokola les belles dames bon on a que après ils allaient na ba comme on a ba kerli que so tali avant ba kerli o ezalité mais après bota la penza eza kitoko peto mozo le saloboko na yo bino bozo mona loboko ezo le kapezo bima ça fait une année et demie qu'il a sali perico non tu peux lire na mona c'est ce qui na au mona ngoté oui ça fait une année et demie qu'il a sali en haut les belles dames pe plantes oyo ça fait 3 ans qu'il a sali na plantes oyo les belles dames ça fait 3 ans qu'il a sali na plantes oyo donc ça dit que plantes ça sika non eza plantes nga ya kala mais ndena batela kango pende na sokola kango yango kezo sala ke ça toujours bien donc nga nya kosomba brésilien parce que so somi brésilien osomi yango non un cher pe kolkate ke batela ngo ba be faut batela ngo bien pour so bimisi so 300 livres non 200 livres non somi brésilien il faut o batela ngo ezala bien pe e ou mais parce que bimisi mbongo na yo ebele. Ceux qui na sokoli brésilienne et là on a pas kola kana brésilien ils allaient organique soft o kana na tchaka les belles dames mususuté na tchaka o parce que o est comme ça kabiso suki pete et on n'a pas kola kana tchaka ba spray té na brésilienne parce que brésilien so tchango ba spray et comme kama kasi et pourtant oyo et comme ça ngo pete pe engengi si ngo mbala moko tant ozo tchango na la sabine na tchaka donc na tchaka ka mukie on a posé que ya kocha ebele les belles dames o tcheka ka mukie bonde bo moni pe obandi ko pakola na suki nao bozo mo ande ko to parti na che onde déjà engengi donc o pakola ngo na suki nao mutu mobimba so on a différence entre awa na awa ndeza donc awa engengi et shine mais awa zo chanter et na pakola pe awa ngili loko ba bilis na ngo bozo mona nde esali vraiment même na kati bon donc ezali brésilienne yakala les belles ça fait 3 ans que naza nango et bon mon des années zo gardant toujours bien pe zo sala ke na sokola ngata ata 3 mois na sokoli yango 3 mois na sokoli yango na sokola nga nga c'était na encore c'était les bêtes mais après 3 mois na luka na sokoli yango pour brésilienne et comme kana solo et que garder que brésilienne il a toujours na solo ya kitoko na koloba mingi te na kolakisa bino ndenge na sokoli yango merci les belles dames ceux qui ont monde des alibou ça fait une année que na sala chapeau oyo donc ça fait une année 2 mois na sala chapeau oyo besoin na même na kati et ça toujours bien. Mais le na vraiment pour na kolobela chapeauté alors ça même na katindeza ça toujours bien donc il faut moi mettre pour kotonga et ou mais là parce que ça là qui colle mais héros déjà il faut moi manango mais le coup les qui colle le quand on planta qui en na chapeau et on monique et ça toujours bien na kati ata front l'aspect et ça toujours bien mais l'autre a pour na ko sokola ko suki na biso pour pendant la salango o ezali deuxième tour ou troisième fois que na sokola brésilienne nga o ya chapeau nde nazo mona comme vraiment salité ezo ngenga penza te pe plante o eza plante à cicaté plante on a sombi yango ça fait 3 ans que naza la brésilienne oyo ça fait vraiment 3 ans nazo constaté o ezali plante nanga liboso ba première brésilienne nga oyo na somba que na cha couleur ezali oyo donc yango lo na a ko la kisabino ndenya ko batela brésilienne ayo ezali akala mais ozo salela ngo toujours ezala toujours kitoko awa skoto ina salte bien bisika to sokola suki na biso yango oyo bomoni na fungola mai nanga toujours ko sokola na salte bien na baignoire boule parce que attention ebebi na sisi na ko clean na ko pangusa na ko nettoyer ah c'est comme on na fungoli mai ya moto na cha mai ya moto na mai ya malili le bozo mona na fungoli mai ya moto na mai ya malili na dimbisi suki
koluka te ke mai ezala moto makasi mai ezalaka mwa tiède quoi natie suki nanga to na moi ke mai ekoki ndenge nalingi ntango ozoremarke ke ntango naosokola suki naobenda yango likolo na kiti na se na mati likolo donc nazosangisa vraiment te naosala ke koto ya lese nasimbi yango bonde bomoni ke nasimbi e na mati likolo na kiti na se. Après nakosalela shampoo nanga oyo nazosalela shampoo nyonso oyo ozali nango okoki kosalela ezango na problème te natia shampoo donc eza mpenza ka lokola tosokola suki nde ozosokola suki na ya brésilienne eza kani tosokola suki na biso ya moto. Donc bandi likolo okiti na se bino bozomona nde mai ezochanger de couleur ezolakisa ke ndenge suki ezalaki sali te yango wana suki ebanda lisusu kongenga te parce que ezalaki vraiment sali te moyen engenga eza lisusu te. Donc ozotia mopanzi otie shampoing oneki natie shampoing e nazwi yango natie mwa mai boye nasali yango boye nde naosala. Après na kiti na se naosala vraiment fois po bomona na kiti na se e na kiti se yango boye toujours naosimba likolo place fond lace ezali nde place nazosimba bino mo bomona nde couleur ya mai wana ekomi ntango nabaki brésilienne ezala sali te mais il faut tosalaka effort ya osokola suki na biso mpona soni te motuna ekoya kolumba solo yo ozoyeba te pourquoi bato bazokima yo bazokima parce que motuna eza solo chapeau bombaka solo makasi chapeau bombaka solo donc plante kaka général bombaka solo makasi na moto. Après wana nakozwa peigne ya monene boye nakobanda kopeigne ozopeigne sikoyo mpona kolongola oyo nyonso ekangama bozomona nde nazopeigne ozopeigne suki nao avant ke otia conditioner parce que so ezalaki ya kokangama place wana ezolongola et tant aussi si kosokola yango sikoyo na shampoing bino mo bomoni nde couleur ya mai ekomi les belles dames bomoni ke suki ezalaki sali te donc ntina bande kolata suki oyo ezalaki sali te botala nde sali te ebimi naosa bopo bomona mai bomoni nde mai esali te eza sikoyo tokobenda mai na biso na plante mpo topase yango sikoyo yango omona ke so ekomi boye ozotia suki na oyo suki ezosimba te parce que suki eza toujours sali te donc faut kobatela vraiment motu nde tobatelaka elongi tobatela mpe motu na biso na ofungola mai na nga mpona kopase suki naotia mai na nga nkombe natiaki ndenge nazosala yango naobanda toujours na se après nazomata likolo banda na se après ozomata likolo naokanga tozolongola shampoing après wana tokotia conditioner limoko omonaka ntango okolata yango motu ekobima vraiment propre mpe motu nao ekozala na solo ya bien ezala na solo ya motu te mpo plante ebombaka vraiment solo ya motu yo moko ya mosusu oyoka yango te motu aza pembeni na yo omona azoyoka na solo ya motu mpo plante surtout brésilienne ebombaka solo. Naozwa bol na ngai kopali na ngai moko ya boye naotia mai kaka ya moto mai ya malili te mai ya moto kaka moke ebele mpe te donc otie mwa mai no boye ebele te moke kaka e nakozwa conditioner ezosalela naotia yango na mai oyo natiaki wana donc tu conditionnes pour et donc vous mettez important et ça conditionner tu conditionner et non bah ça aussi conditionner non chepe oyo na mélanger encore na kata mai oyo
parce que eloko est important pour brésilien et comme pété engenga et ou melayo ezali conditional. Donc au chango boya mai et on ici on a mélangé dans un brésilien na o na pasaki yango bona kokoti yango na kati awa. Donc na bana toujours na C pendant C des actes importants na C wana o mon des actes importants que makasi mingi brésilien na e baby et il faut que bana na C ozo mataka mo ndi na zo sala ngo na C et likolo za ka vraiment problème teza mingi na C wana nde bo moni la tiango na C et na fini pona conditioner ekota bien na suki. On a côté si on boye, ce que tu as au na microwave. Tu qui n'est-ce qu'on a microwave, tu qui au chango pour 5 minutes, au côté pour 3 minutes ou 5 minutes, maximum 5 minutes, minimum 3 minutes. Ce que tu n'est-ce qu'on chango na microwave. Ah, ce que tu côté na cuisine, na suki nanga ngoyo, na ko chango na microwave, on fongo la microwave. Et na côté chango na kati, na ko chango comme na lobby. Na kochango pour 3 minutes d'abord. Na tiango besoin mon été besoin mon bien. 3 minutes na fini. To côté si sucre na biso wana pour 3 minutes. Ah, parce que ma crève n'a pas de na check encore pour 2 minutes, les belles dames. Donc, on bimisango. Donc, yango yo, bon, des suki, ils ont bimisa moto, on a cheboué. Ils ont bimisa moto, tous on a ce qu'on a salle de bain pour aller dans la cuisine, pour ça suki panzana la cuisine té, tous on a ce qu'on a salle de bain. Dans le tiango pour 5 minutes comme dans le lobby, mais sur l'ingo coach pour 3 minutes au tali, après bah c'est 2 minutes, donc c'est bon. Ah, to comme la salle de belle belle dame, ceux qui n'ont pas ngoyo ou ils ont vraiment moto ne y a un moto comme ça kango pète. Sala keba o kozi kato bateke o la rose mutazik sakinga sala keba so supporta moto te aux eliango d'abord moto kiti après au simbi. Nous allons place au simbi là non. Non, chamo mai. Pour la moto et dîner. Donc, ce qui est en goyo, et où tu as ma crève pour 5 minutes. Autant de sucre dans le commis. Comme vraiment pété, vous remarquez en haut. Et comme il penza pété. Comme vraiment pété. Après, tu repasses en haut pour la colongola conditioner auto chaki et tu tandi en haut. Donc c'est tout. Ah, na tandi en haut, na tandi en haut boy, na singa o ya salle de bain. Donc au tandi en haut boy pour mai et ko ya se. Yango boy. Et tu kozonga ta musuke ko kauka. Merci na bino nyonso bandi na ngai ne bandeli pe comme na ngai na suka nzambe ya pambola bino nyonso ko bosanti so communiquer vidéo o e bakisi un plus na mutu na yo ko aimer yango ko sala ngai bien pe ko partager na bandeko na yo ko sala ngai bien makasi ko bosanti ko landa ngai na Sepela TV na Tikongo pe ko bosanti ko sala abonner na chaîne na ngai avant obima e ko sala ngai bien mingi. Merci na ba boss brothers, merci na mutu landa ka ngai wa tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Kylian, c'est bye tout tata. Bye. Bonjour, nabino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de ma fête, ma bonne année. Nabi ko bazo préparer na pe so cadeau ni na pe sa maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV
TV eza wana pona biso tunanga suka kitiango na combien a commis prix na combien Sepela TV habite na kokende gauche te na kokende droite te na télé bino na 85 livres ya pamba et tout un abonnement au cas où faut 85 livres et au moins ce qu'on faut sur abonnement c'est pas dire que le cause de la période à fête n'a pas c'est on a 85 livres et là c'est 4 mois ya ofélé babi 4 mois ya ofélé ailleurs Kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazolela inge olingo tika de baba na calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV libiso nouvelle oya bien donc maman sombela papa papa pe sombela maman pour la biso nyoso to Sepela merci.